Bote, bonsoir, ça dépend de Bolanda. Émission de 68 et réalité de Kinois. De l'autre qui toujours dans la ville province de Kinshasa, to tambol to bete masola Kinbopeto. Kinbopeto comme Kin Foulou. Kinbopeto comme Kin Foulou. Donc toujours dans l'idéologie 68 et to baba kondifoz aura toujours 5 minutes de réflexion. Comment fait-il Kinbopeto comme Kin Foulou? Bota na sima na ngamo maman na foule zeli en pleine direction mon nene o mitukezo leka. Foule zu bande moko ye moko mitukezo be bande moko. Yango to kito beta li solo. Kinbopeto Kinda. Toujours sur notre côté, dans la fin fond ville province de Kinshasa, ils ont toujours grâce à Motumoko, Bobo Semlov, Kolo Bolingo, Mtobolingo Belé, grâce à les DG de VIP presque motivé online dans ça la bombe mission 68 heures bêtement, tu dois quitter dans la place au grâce na. Alors tiens moi c'est que non, tu quittes la place à bout. Vraiment, tu n'y as pas de Rolanda Bisso, vous s'abonner massivement dans votre chaîne, vous liker toujours pour vos émissions qui te remontent la réalité qui nous est dans la ville province de Kinshasa. Masola bien VIP presse, il y a bien le coup de la vite tapis rouge. Autobeta Masola bêtise, autobeta Masola bouzoba tout le blanc. Ce qui se passe dans la ville province de Kinshasa. Vraiment, on est toujours qu'on like, on est toujours qu'on s'abonne massivement dans votre chaîne. Merci là-bas, nous sommes dans le Bolanda Bisso. Vraiment, la intégralité, Tolanda. Kin Foulou. Check. En plein centre-ville, Foulou Yemoko Azuli, Azuli bande moko route ezali malamuté. Comment vous vivre Foulou za bande moko absence il y a l'état bourgmestre hier à tête chef du quartier Bozana été. Bon, vraiment merci d'abord pour na service yo boye ko salela biso. Toza na difficulté makasi par rapport ya Foulou oyo zomona oyo et ça Foulou moko eye goudron ezalaki malamu. Mais loko esali ete Foulou oyo eza bayo basali nzela awo. Donc, régie des eaux, bango ba travailler qui tout au long ya goudron. Alors, et sali était batio o bakunda kiawa et pesibiso tellement pas si le lot moni full oyo. En tout cas, beaucoup mais déjà makambo tolobiango trop. Je crois que ça batu ya mbote boyao. Mais tu sais comprendre jusqu'alors ma situation longwate, tout ça na problème makasi et puis ba malade, malaria, ba typhoïde à partir à biloko. Donc tout ça senga na niveau ya gouvernement et surtout de la ville, beaucoup mais sendeng bolobi wana, ba ya kolongola biso ba biloko po tout ça vraiment na danger ya ko sakanate. Vraiment merci beaucoup na service au malamo yo boso sela biso, ba konzi ba yoka ba kanisa biso. Nulle part ailleurs, tout le monde a foule na Katia Prince et Salimana Nouté. Les Ambala Liboso, surtout dans le centre-ville. Vraiment, c'est très important dans l'émission Nabino Malamoyo. Merci beaucoup, journaliste na CPL Makassi. Qui ni na foule boy. Qui ni bopeto comme qui ni foule. Ah, moi j'étais ndeko nanga qui ni bopeto et comme qui ni foule.
moni ndenge ezalaka ke bamvula ezobeta bato bazobwaka babiloko na bango tie ya ezokreye malembe sina ndenge ekoma niveau ya boye donc ezokreye bamaladi emo ozolia na bana basolo banini donc en tout cas vraiment ezosala biso bien te esala biso mpenza bien te tosepela vraiment makasi soki fulu elongo ekosala biso bien makasi euta wapi koya nango boye eza bino moko batakaka tie kobwaka to ezali eutaka mosika nde bayo deposele bino mpe kunda libulu esalama bon vraiment eza biso moko mpenza te mpo biso tolinga te liboso na biso totya fulu ndenge ezalaka kaka population ma ezobeta mvula ezobeta pardon bazobwaka bapoubele na bango ndenge ezoya malembe sina ndenge ekoma niveau ekoma boye moto akolongola ngo mpe azalaka te tomonaka mpe motu te eloko te bon totalaka mpe kaka boye nde tomoni niveau boye bon message nyopesi mpona bakonzi ya mboka baolanda message na bon message nango eza kaka te bango bakonzi batalela biso likambo oyo mpo fulu mpenza boye kitoko te towana bana wa bamaladi kidikidi donc bango bakonzi baya kolongola biso fulu awa esala bien ezokreye bambouteillage totikali kaka na bandi moko boye na bamoto bamituka bato ya makolo en tout cas vraiment esala biso bien te. Bonjour monsieur journaliste. Oui papa, comment fait-il pour vendre na fulu boye en pleine centre-ville mituka ezoleka bozana babana bozaba parents full solo pour nga kutu na vanda koto na supporter na télé parce que bino bozana ngo bo faire comment. Bon full ozo déranger batu makasi parce que pona nini ba mabulu o etikala ki ndenge batimola prince po bacha bacho ya régie des eaux. Alors le rôle à peut c'est la vaso sala nzela maintenant ba komi koto yote. Bon ba peuple ba profiter ba komi ko boaka ba fulu ba yepe sa salité ozo déranger biso makasi. Mais l'autre aussi na l'état pour un projet à Kini Bopeto fallait battre la bisota ba conteneur ou ba boire la salité quoi ba poubelle battre la biso ya ngopo peuple bazwa moyen au boire ba salité donc toza pe nesika au boire fuluti bon moi moto mo be bana tambola na ba quartier pour na lota ba fulu na ba parcelle mais ba moto ngoma ba koma opona ba fulu donc ba teseki ba pona pona nini bakoma mona baye fo ba sachet ba kopale ba msu ba sundoli donc tout ça penza na difficulté makasi na kimbansiki donc ba misala oyo en tout cas biso moko na possibilité na soto kokate donc c'est il faut gouvernement acha biso maboko mais nzela déjà ba bani déjà ko sala ça va déjà mais etiki sko ba matakoto ya likolo mais lope to moni nzela ngo mikolo bazoya te na badanki bakei tozo baté soki batiki na ba musala ou bien problème en mbongo route impraticable donc babane ko bongisa nzela mais mikolo yo na moni ndeti ba permis c'est pour un problème ya mbongo to ebité mais ba memi na badanki na ba nyonso mais to na difficulté ya ba poubelle to batche la biso ba sika ya like to boire ba salité après l'état yemoko a chapé mituka oyo ko longolaka ba salité wana. Peut-être que ça la bien, mais il faut les déranger ma casse. Vraiment, Fatih Béton, Bambote Belé, mais c'est le président de Moussala Sala, Kouré Peli, mais toujours les Nzela des athées, na Gimbanseke Ao. Sunga Biso pour la transco zonga, et que Sunga peuple, moi 500, on a commis Zandou, et ça la va bien. Tu souffrir ma race dans le transport.